viva! Viva! ACP viva! Viva! ACP viva! Viva! Maman père, pour ça, ça va être mon tour. 30 dollars, bon, le plan bassin. Ma pression bassin. Le quoi d'aller fondation, mais pour étendre la malam fondation, oyo, et c'est là qui tous dans la protection. Il y a l'État. Ndeko ya Congo Kinshasa, Congo Brazzaville, beba diaspora ya mokili mobimba. Bon, et d'après $100, il y a qui ont et puis il y a $100. Bon côté. Salaire nous allons. Le salaire, c'est qui est photo sur la malam. Quand on dit que malam, chaque membre a un montant. Ils ont un montant fixé. Mais pour la aide, ils ont un montant que vous allez là. Maman, vous avez ma cale. Maman, père, pour ça, ça va être $30, $30. Bon, le plan bassin. La pression bassin. Né et le Koro, tout le bas. Yango Monique, bi fondation na biso, pour fonder ko fonder tambola malamu, na bandi ke na maman présidente awa, wazali autorité ya fondation Alpha, mais azali pe sous membre ya ACP, aza au cadre, aza moyen cadre temazali au cadre ya ACP, où est dirigé par autorité nango Jansini Ngobila, azali gouverneur de la ville. Mais na kati wana to nde eloko o tozoloba yango monique vi fondation na biso pour fonder ko fonder tambola malamu na bandi ke toza déjà na maman présidente awa o azali autorité ya fondation Alpha, mais azali pe sous membre ya ACP, aza au cadre, aza moyen cadre temazali au cadre ya ACP, où est dirigé par autorité nango Jansini Ngobila, azali gouverneur de la ville. Mais na kati wana tonda o kopesa ye et que tant qu'il y a mwana mboka et que le ko l'appelle Jansini Ngobila, aza pe sous mwana mboka, nde omoni mama asepelaki asadere na kati ya ACP. Vous allez parti à bana mboka dirigé par mwana ya mboka. Nde o benga mi Jansini Ngobila. Yango loko tobi ke ezali fondation Alpha nde atalisaki ba mama pour comprendre que le ko ezali fondation mais pour étambola malamu fondation oyo esengelaki tozala na protection ya l'État na ba institution ya l'État nde omoni ke maman a préféré que c'est mieux et que to toucher pe politique pour la politique parce que pour la politique ils attaquent à quoi le camon na politique te yende sinzambe na nzoto ba pesa ye pour le mapango azali mutu kazali mbongo ezali mais akeko le pona nini pour fondation oh il faut kende bisika nyonso azana posa salela mboka na ye ko ya vandi na mukila poto tango molai na mikila poto fani tango molai mais amoni le lenge na mikila poto bazali kosala ba organisation na bango ko ponsa mboka na bango
habite tete ilinga na bongisaka mboka bapaya nazonga na mboka nanga nazana ba mama nazana ba bana ba jeune bazana ba jeune o sengeli na soutenir bango na muke o nzambe azopesa nga na motoki o nzambe azopesa ngai il faut nazonga pour amoni mboka na yeke lelo jeunesse ebebi et comme la problème ya éducation et que otala ndenge makambo ezoke na mboka kuluna ebotami bana basi bakomi na valeur te ok na ntango ya kalakala bamama so ezalaki na valeur ezomona ke omona mama bopende libanda ezalaki mapasi mais lelo ekomi nango porté de tout le monde vie de tout le monde yango mona bi te nga lolengi obuna olingi yango te ata namoni mikili ya poto il faut nazonga nde omoni mama Alpha Ifutu nde azongi na mboka na ye mais ye moko alingaki politique te mais so akoti politique pona nini eza pona fondation na ye ezala protéger fondation na ye ekende liboso vision ya za nango pour réaliser esengeli ete s'adhérer quelque part à côté de la politique pour abattre la fondation politique à côté de il faut biso ba membre o ya fondation na ye o toza bolingo na ye totsaye mo eza na mikanda nango fondation de fonctionner malamu na muki okola pesa kaye et ki aza nango omoni ke tozanga te moi lipa moi ponga moi na wana okene classe sans problème ba oyokola ni misala sans problème pour faut baye kola misala comme hôtellerie baye kola misala kola mécanique misala kola esthétique couture faut baye kola ba mama faut bateka basala boy nous ça dit eza ba idée na ye o azana ngo pona ba mama na ye na ba bana oya ye na bana bitiki batikali ba boti bazali te na bité ngape enju na bité ngape zetike ye bazo feline des pères et des mères ayebi pasi wana ya bana wana alibi tete na kotika bana wana te il faut nasala nini nakende pe kosunga bana wana nga nazala nga ofele mais naza différent na bango nga kola pesi nga bango bazwite il faut nasunga bana wana mike bakoma pe lokola ngai nde ya be talaki wana sali atima eloko wana mais ekokende bongo te il faut azala protéger na l'état ya misato otolobi ke te atali ke Kishasa zena bosalité mingi mais atalabi amoni ke Jasini Ngobila a lancé Kini Bopeto atalabi oh idée ya malamu sali mutu alani makanisa na za nango depuis kala lokwa landi sadi alandi yango fona profiter na idée ya mutu oyo pona réaliser propriété nanga et yolo na koma propre et sala mabu nango moni na esa binoke to bandaki makambo ya salongo wana mais lokola mama azana Soubasima sali protection te à l'état tant que kotisaki makambo na l'état ba compliquer kibiso ya moni ke salongo katanaki alinga ki continuer salongo chaque samedi mais l'état nda bloquer biso pona nini mikanda ekokisa minanu te pesengi ba appui ya makasi ya moni ke tango akotaki na ACP tosi aza au cadre ba PC carte na ye to sali mukanda azali ACP batali ba o eza chef de ni pour de la ville azali membre basali ba peso feve de sali salongo wana moke ni tete ko zala membre ACP anga sala salongo wana te banga baboya ba comprendre ce dossier ya zanani pour sala salongo ata auti wapi tabika azali diaspora il faut balia et comme il peut ça kolia yanga bi sava ko ta bata mayele belé to yimo tete mama mayele to bité to so politique pour to rester sur le local yango monike mama eloko ayeli awa mais ye moko na mutu na ye azala vision politique te mais akota mo pona bino fondation Alpha to sunga ye aleka pour permettre biso na fondation to vivre pour soki alekite bo bloquer biso na fondation to ma pama mikanda pe fondation suka kana nifaka ke bato ya ndambu bato mo sunga ba ndambu to koma funda mo bimate to koma kala mobimba te to koma pe moamba te po tozana ba document te pe ba partenaire po ba ya ba ndenge ni sous protection nani mais tant aza autorité au moni que partenaire ya facilement entre bango na ba autorité et ça facile mais biso sans autorité ka toza boye na mboko yo ekoleka te
on est que aux en difficulté parce que azana bien sans ambon on n'est pas partenaire dans azali koya il y a azana combien azana moins 600 6 mois 10 il y a azana moins 5 partenaires c'est moi 5 pas que fimbi mais ce que partenaire pas y était parce que na moi azana ezo puiser azape mutu azana famille azana foboy azana batebele moi qui examen passe pour ce fondation mi funa mobimba yebsangani kana mo koki na yewana bien sûr azana mo ko muke so on a pas mutu 10 000 et comment est-ce que combien 2 000 mais celui qui a qui n'a aide la biso libanda au moins que tu as facilité au moins que na 10 000 comme sur 15 000 pour ezoya en kangamute maté pour azana oyemo ko kangamute maté bon ce que va aide yango ya ba partenaire libanda au moins que akobakisa sunwa le wa likolo mais pour na esueza kino fondation alpha ye azala tetka histoire na Congo ki ngai pe alpha na saka pe histoire na mukino na lekaka na sungaka ba ofele na sungaka ba mama na sungaka ba jeunesse atiki pe histoire na mboka na ye na mukino nzamba tindaki yango monike na mwa muke to koloba eke pe boyoka ye moko a expliquer bino na peska moi généralité ya makambo ndenge esali mais bo sala makasi na koleka na biso awa na cordon na bino mama tia liste na yo et que liste on note comme na yo il faut appeler ça fiche mais la liste on te dit bien on peut ça 1000 francs par mois 1000 francs pour nini enregistrer yo na fiche wana oya pour appeler ça nini makaro pour 1000 francs maman on li angote ye pas la posa na yango te mais ça que non cordon na wa kamba bino wana mais si kapon asa na multiplication et ba fiche wana il est où téléphone na ye ou t'es pas là, il ne pose un peu ça sérieux. Parce qu'il y a d'autres fonctions qui sont à 2000 francs, parce qu'il y a 3000 francs. Mais c'est 1000 francs. Vous pouvez essayer de multiplier en gros, allez, par carte qu'il y a. Pour un membre, il y a une photo. Vous avez un problème, il y a au côté, ce n'est pas cordon, qui n'a pas fait, mais il y a les caméras. Parce qu'il y a un côté, il y a un bureau, il y a un bureau, il y a un côté, et ça papa a besoin kauka na répondre bango papa va répondre na moment singere à répondre yango na sengi na bino mama ko bosana te s'il vous plaît na fiche wana tia pour ceux penser que non au koleka pas direct quand nous sommes dans les cameroun battre les cameroun ça direct ka sans carte sans nil va me changer même si azali ba yebini mama loba échanger bon donc est direct pas na sans carte mais musko passe pas mo sa carte alinga bakino kwa za membre na nga fondation azana aide na sungi malade na sungi même ata hôpital to reçoit okeka bongo te il faut dans la carte qui naza fata fondation alpha oui baza réussi awa maman za lise kombwana take membre ya fondation ce qui ne moi na beli wana ke hôpitalité wana za aide na yemoko akosunga na kati ya fondation mais ce qui ne yo membre ozu malade na hôpital auto reçoit et que hôpital wana yo koleka pour na nini ozo santé pour faut la bonne santé pour za membre mais moi na yo mobile na yo wanza aide eza aide tout ça clair et a dit non ba c'est une fondation parce que même moi na ba sungaye na hôpital okina mona carte na hôpital au moi na ngaye ba yamba ete ba yamba hôpital wana te ba ta na jibino tamingi na sepe na bino nyonso vraiment komona ba mama na ba papa lokola bino boutique bandako boye ko soutenir les essais nga mama kufa papa kufa na bino bozali amen donc bango bakenda na bino bozali donc naza insero mingi na mingi ko sunga mingi ba mama veuve na bandango bandakala les mama na ngazalaka na idari ba mama catholique donc ya minga ko bate nzamba pangola kaka nalobaki boye ezalaka bapapa bolimbisa tangi bino te bapapa mpe bazali po papa ozali ndenge basunga bamama nyonso papa mosusu aza wana esalembi ifo basunga mpe ye yango tobi ke fondation alpha eza mix ezali eza na bamama na bapapa quand tu vas jeune fille na ba jeune garçon losunga mutu nyonso ya bo comprendre que maman mais ça ko lobate eza lokola Moïse na Aaron
donc ye aza Moïse nga nazali Aaron donc nga nde alona na ye donc mpona koexplike makambo nyonso azali kwa aza président de la république nga naza ministre na ye mpona kopesa lumière ya vision na ye mobimba yango napesi bino yango moni ke nasengi bamama na batata vraiment bosunga biso mpo tozwa protection ya fondation bosunga biso tozwa protection mpo nga muna otambola makambo nazomona nde makambo na leta tasi siko na fondation mikande ekoti mena na document moko te mpo na nini parce que mbongo ezali mais ezosenga ye kokomplike biso mpo na bamambo yango nasengi na bino bamama bosunga mais bosala makasi na bacordon na bino botia baliste bamama na batata nasengi na bino botia borempli bafiche wana ale opesi ye photo passeport na yo opesi ye atie yango na kati ya wana mpo nde tokoenregistre yo na kati ya fondation toyebi ke mpo oriske photo sotie kaka carte besa photo okokende mpe na hôpital opesika mwana ndima kombolo ye babi ngai etel mpo ezaka bongo yango tobi mpo tozala mayele ongo hôpital moto abelaki na ye te me asuli mama bafamille na ye ke na fondation na biso zwaka carte oyo parceke fondation ozwa bacharge moko boye oyeba yango te mambo na abeli te na bato ya famille moko boye yango tobaki te batia photo mpo na hôpital wana bamweke no photo ya mawitali ye moto aobela yeyo aza membre ya fondation nde bakoede yo mais tobendi nde ya baekole wana baorphelin wana tuka baosolo yango eza mambo ya carte te eza likambo ya aide na ye moko abi te naosunga baorphelin na ngai na baekole ya leta bakokotaka na baekole ya leta akotia wana baekole ya leta privé te privé te soki privé te to bien ekole ya leta bakoko na oyo nyonso cordon alobi na oyo mama alobi mais eloko na kobakisa mingi eza nini mama bobomba lisolo te toza na besoin bato na fondation yo yoki lelo biso nyonso toyi kotambola yolo te tokangisa bato nyonso mais lisolo yoki lelo soki obeteli 3 4 5 personnes fondation moko ezali yaka kosenregistre ekosala biso mingi malamu mingi toza na besoin ya bato ebele po parce que tozotala vie sociale ya bato surtout ya bamaman na ya bapapa déjà bakoli mpe ya bilenge mpona kolakisa bango bamisala yango tozali nango besoin topanza mpenza sango tozali na besoin bato topanza sango soki na yolo awa na yolo nord 1 tokangisi ata 8000 maman parce que bozali biso malamu fondation eza na besoin bato yango ndo na ngai nabakisaka yango wana na ide na ye makambo nyonso to alobi baide na ye wana eza ya bien makasi ese na yolo bomona bamama boye bayaka te so na bao batikali boyebisi bango nini esongo baya tozala ebele baya mpe yolo esala nini efungwa meko makambo ya kitoko makambo ya bien ezali mama quand même akanisi mwelanga akanisi biso na echarpe c'est bon merci journal lelo nde bokutani na mama sepeli makasi na vraiment personnellement nazalaki vraiment déci c'est ça na makambo ebele tomona na baparti politique na bato tosukela tozwa badeception makasi osungi yo bindi mpo na ye lobilobi soki akomi kuna abosani yo moto osalaki effort mpo te ye asala nini abima tosepeli koyoka ye asunga biso bamama asunga bana na biso asunga biso na éducation na batravail toza na bapapa misusu misala ezalaka te biso nde tokoma bapapa na bandako tosepeli na ide na ye un jour mpe tomona yolo echange bato mpe bachange bakuluna mpe esila na bakartier mpo moya koleka na butu eza lisusu te osimba telefone boye mbato oyo kozwa mino ebukani oke kuna mpasi ebakisami mo osiswanye eza te tosepeli na makanisi na ye nzambe apambola ye nzambe vraiment abatela ye mpenza nzambe na biso abatela biso nyonso makanisi oyo totambuma na kati ya Congo oyo. C'est ça, merci. Moi volume hein. Toza na sango mino kwa tokutana mama Alpha eloko ko ya bandi biso tokozala kitake ba papa toza na ba mama na biso na quartier na yolo awa yolo biso ba papa to soutenir eloko ti na suka ndenge abengisi biso ba mama na ba papa tosangani ye afuna ya vision mama ekende liboso mama ekende liboso to pète ba coup de chapeau les belé ekende
C'est ça. Mamona yo ozobima biso moto okoto totona bapriere upela zamamona yo nokota carte nanga mama na basalongo mama sengi bo bando sala chaque fois tokosala yango bamama baza ebele toyebele tokosala antuka penda ngai nayebi te nakobakisa bamama ese ozoloba boye mpona echarpe te te mpona echarpe te mpona mbongo mpe tele mpona nde mutu po aye vision na ye c'est ça vision yango yange toolobela merci yango wana mpe ese nde namona bino bilenge boye bolinga kosimba salite papa kosala mpona nini te oyo nakoto kuti osala bongo awa mama etela yolo 1 na nzela na ye aza ye moto aza na biro na ye azotravaye bis na ye yo aza na bis na ye mais tosengi oyo alingi mpe azala na kati ya biro na ye aluka asapoa bakati eza différent epasa na biro basekretare baza na kati aza babiso na kati ya biro na ye bokota na kati ya biro na ye asala biro ya suka so ya biro ya 20 personnes esili bato baza basalaire na bango asala biro ya 20 personnes mama nayebisa asala yango ayesaki ye 10 mete atia 20 biro ya 20 personnes po 20 personnes basalini bana kozwa basalaire na bango donc papa azali na kati papa loba biso tobana libali toza na groupe mpe ya bapekine biso tobeta babale banini okozwa bango lokomobilize bango mpona totia bango na kati ya rapport de comme epama voilà boyoka lisolo ya malamu na memeli bino madame Dorcas Nzumba Muteba présidente ya ONGD Action Plus na mwa muke oyo nkolo apesi ye mpona kosunga baorphelin bazonga kelasi malamu alance appel na baye nyonso tu oyo balingaka nde kosunga baorphelin okazio yango oyo epesameli bino zongisa orphelin classe na sac bik kaye uniforme pe ketch to pe biloko ya ndenge na ndenge madame Dorcas Nzumba Muteba lobi mosapi moko esokolaka elongi te o remise ya baobjet classique epai ya baorphelin ekosalama bongo mokolo le 3 septembre 2023 na ngonga ya 13h ndeko nyonso ya bonne foi oyo oza na contribution na yo mpona kopesa baorphelin benga kaka na banimero oyo ekokoma na kati ya ONGD Action Plus ekosala nde kitoko ndenge kaka ozokanisa ete bana na yo bazonga classe kitoko kanisa mpe baorphelin oyo bazanga tata bazanga mama bazanga mpe moto akosunga bango ya moke oyo nzambe akopesa yo soki osungi ekosala ete bazonga classe kitoko kolo yesu masiya akozongisa ya mingi okazio yango oyo a ne pas rater le 3 septembre 2023 zongisa orphelin classe et c'est loko salisa bana bitike awa awe sunga bana